Ngakutu na CP la makasi ke un jour vient dans un Kofi Olomide batia msusu de cap ya chef de l'état parce que tout le monde a ba rigueur ya Kofi sur le Kofi Olomide a une poste ya bongo net ya de cap mais na zo bisayo Kongo na biso bonga na seconde Kofi Olomide lelo peut-être a aussi li sa ba trop mingi tozoka ya bakimoyibi parce que Kofi Olomide tout le monde a Kofi Olomide pe et pas na eso ya osale musala soko détourner ta $10 okende ko samba na parquet. Parce qu'il y a une place ba millions ezali. Bozui mutuna ti Kofi Olomide botier. Mais Kofi Olomide la rigueur. A ça la route blague était na $10. Bon siko wa mona ke ya zo ça la pembeni chef de l'état, yo détourner à $50 ou bien $100 ou bien $1 million. To se ngata chef de l'état na biso ke na musique ya Congo lelo to ana besoin on nommer biso star moko général. Star oyo moni zo apprécier na makambo azo sala. Papa, il fallait chef de l'État, après ça garde, on n'est pas mouton soutien. Tu as mis tes mamans bébé, tourner la musique les lomingi. Tu as tourné trop. Bon, il y a comme ça fallait la makambo réel. Attends, l'Afrique a bougé l'Afrique. A bondi tumba na makambo ba combattant. A Keiti na poto a beti concert. Nabi tumba ngako na kanzeka nabi ah mais fallait on beta concert on nabi tumba boy bazo sala na moni azo seka azo sala ba mouvement ngabi ah aza soda. Aza soda ngana pesa place générale. Moni bino bata fimbu na fimbu ata ba vie na bino ba bo cité ba kombo na bino ngasi na sala kombo na bino d'abord ki para bango pété po ba otika la fula bino te ngasi na fula bino d'abord ki pepe bango te en tout cas ndeko na nga frangi fa que rappeler ka Amanda ke émission no sala ki na leki na nga Valdel nga longolo elo côté lelo fali a comme numéro 1 musique na biso na succès azo sala ba tourner fali azo ba contrat danger c'est le commissaire ennemi numéro 00 eza qualification ya jalousie. Jalousie de ça la rende konanga c'est Léo ko sala la jalousie te et pas muninga ko sala la jalousie pona lipambole ya muninga te ozobota bana peut-être lupemba ozalaki nango et a mususu ko ozongelo pe ata musu après 30 ans ko ozonga pe à travers bana ozobota donc tika ko kale ba bénédiction ya bana na yo na kimutema mabe. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Tu chantes bien, tu danses bien, tu rappes bien, tu danses bien. Malgré tes bourrées, on est ensemble. Tu chantes bien, tu danses bien. Voilà, Mbote Bandego Balanzi à Fimbo na Fimbo News, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo en tout cas. Merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Nango so charbon ma vidéo sur na canal la bino préféré Fimbo na Fimbo News, il y a Ken Piana Makizemba en tout cas bana poto bana mokil mobimba. Merci vraiment na appel la bino owa putain bon mon ngai na semaine vraiment na zaki éclipser moké. On appelle na PC bino maloba nga donc zaki bongo suite ya guerre on a zaki contre paludi
disent, mais en tout cas na longi yango kaka take moi en Nzambe. En tout cas merci na nkolo oyo vraiment pesi biso souffle de vie akola mokamo kolo malelo. Merci na baignoso vraiment bazali kotika biso te Nzambe asunga bino vraiment asunga pe surtout bandeko oyo lelo bazata mususu ba intervention chirurgicale mususu bazana ba soins intensifs mususu bazali kokota na ba morgue ezali nzela na biso nyonso. En tout cas Nzambe asimba ba molimo ya bato nyonso vraiment o batiki biso. Là je vois la famille Makengo o api bato bungisa dona ba commune Njili mobimba bana chango nyonso bato bungisa papa na biso Makengo donc papa Simon Bouens en tout cas paix à ton âme donc en tout cas chapeau bas vraiment oza mamba ya condoléances en tout cas Nzambe batela molimo ya papa na biso Bouens o api atika biso te azaka na biso wana surtout vraiment na jeunesse ya Njili tozaki ne ensemble en tout monde a ndenge ba musicien ba ndeko répéter na nganda na ye tout monde a ba manda chante au monde ba redi à Miss en tout cas tozaka na ambiance mo ya kitoko avec impact na idéologie merci na bana njé cela je vois l'infinitif Gilles Vassimba moté même sotanya mukoko pourquoi pas Dadi Chombo na grand prêtre d'un père na Pesiombo avant Maramoyo c'est vraiment les champions Caps Kapanga l'homme à la Rolls les motivateurs de tous les motivés moté même Lisette Lokangé bah pareil à Black Mandosa commando français oiseau séjourné Mikolo na kati ya Jordanie pour na bomaka au sala lit antiterroriste en tout cas na kezali ko sala kitoko ya resarante bana poto bana mokil momba nazana vraiment je suis face ya Ken Piana Makizembe avec lui to mekempe ko beta masolo concernant nyos ezali ko leka bongo sur internet. Si on a salué pour commencer notre émission là je vois Paola Schengen. Bonjour Ken Piana Makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tamboué, bonjour Maman Sideji Mampata, bonjour Prophète Emmanuel Dodi, bonjour Prophète Moïse Kabodi, Basali Nzambe ya solo, Maman Sideji Mampata na Chicago, Prophète Emmanuel Dodi na Kinshasa, ba miracle na ba miracle, Prophète Moïse Kabodi na Londres, balobi Basali Nzambe ana misatu na boka bango na sentimate, basali Nzambe pena ya solo. Donc ça va. En tout cas, merci Ken Piana. Parlons de l'actualité. Tout le monde a bongo. Nenge artiste émission Kofi Olomide aussi ko ningi sabongo presse congolaise pourquoi pas communauté mobimba ya biso na Congo na communauté africaine mon message vraiment qui to ya resarate pour tout le monde randenge ba ndeko na biso to benga ba combattant ba mekenga mpe ko lobelo ko moroboy o esala bango mo air mo pasi ba lobarake ba mission so ba leader d'opinion mais pourquoi ba tika ka bongo population to mboka na biso dépaysé na temps so ba ko lobela mboka temps mboka ezali temps so ba kokoso ebele bango ba lobela mingi mamba musique ba betaka mamba basi boy na boy nzoka ne fallait ba pour na rasir ba anti valeur ezali ko régner bon na kati ya mboka mais tout le monde ba musicien nenge ba coach en l'autre fois zaki bongo héritier watanabe ba meka pe ko pesa avinae pour na maeo nyo se créer ka kokoso ba ne ba détourner ba mbongo ne ba tika ka bango en tout cas et ça qui bien mais tout le monde peut Kofi Olomide o ti ko beta c'était concernant bande on so ba politicien à lobelo ko mo zaki très capitabi yeso ki ba che ne tata dire ka be ça la peine bien journaliste c'est pas la ndela gabi mais politique ça na ba critère pour comme politique faut ça la boy faut na ba parti politique abi non ba tona nyo c'est comme si ba za na souci ya mboka to luka to cha bato ba na souci ya mboka na Ken Piana oyamaki communication na lolenge nini. Merci Valdi Tamboué. Ngana lobaka kozala artiste et musicien. Eza synonyme ya mutute ke soko za artiste oko servir pays na yote. Tomona ba artiste et musicien minene neti ba yusundu. Apostolati na présidence. Tomona pena malgré azwaka ki présidente mais ndenge toka na ba soupçon que population va voter Yusundu pena massivement mais abimaka deuxième élection la kisi que communauté ya mboka na bango ba pesaka confiance ba monaka pe artiste et musicien ako ma pe président de la République na sens que tout monde lelo ba George Weah wazalaka grand joueur George Weah lelo za président de la République et l'accident que soki mutasala la musique nde mutu à quoi servir mboka na na politique était est-ce que bino lelo emsu na Congo na biso na sotora concert que za na ba artiste et musicien pe ebele o batanga classique oleka ba politicien ebele et za na ba artiste et musicien ebele o baza na savoir faire koleka pe ba politicien ebele o ba okamba biso na politique lelo so ito moni bandeko na biso soit ba politicien depuis mboko ebanda
musicien atikala kodirige te parce que eza ba musicien mayele yo yebisanga te ke lelo waze kwa soki azwi poste moko ya monene ya mboka oyo kenga ya msuken piana na okamwa te na otrouvango normal parce que Félix waze kwa bacapacité intellectuelle na ye baklasse ya tanga ils permettre waze kwa pe un jour akozala pe ministre soit premier ministre ya mboka oyo soit pe un jour pe akopostuler pe na présidence pe to voter pe waze kwa pe président Bajangu Bal tout ça ozwi Koffi Olomide tolanda ba débat ya Koffi Olomide na ba télévision ebele eza likambo kutu ya lelo te nga kutu na sepela makasi ke un jour vient na neti Koffi Olomide ba tia msusu de cap ya chef de l'état parce que tout le monde a ba rigueur ya Koffi soki lelo Koffi Olomide azwi neti poste ya bongo neti ya de cap mais nazo ebisa yo Kongo na biso ebonga na seconde. Karine Mampouya, délégué de Monseigneur Fridolin Ambongo, a réceptionné 3 conteneurs de biens de première nécessité, dont de l'honorable Alita Chamala. Il s'agit de 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de semoule, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau 75 centilitres, 1500 masques médicalisés, en plus d'une enveloppe. Une générosité de l'honorable Anita Chamala qui n'a pas laissé indifférente la religieuse Karine Mampouya. Nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Anita Chamala qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la diaconie, donc de la charité de notre Père Archevêque, pour que, à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement. Et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous les bienfaiteurs et particulièrement en cet avant-midi pour l'honorable Anita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. Anita Chamala, représentée par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal, affirme solliciter la prière de l'archevêque de Kinshasa. Les messages de l'honorable Anita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier parce qu'il fait partie des personnalités des compatriotes qui ne sont plus à présenter. Cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Il a voulu également que le cardinal puisse le bénir. Par ce geste, Anita Chamala répond ainsi à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État. Tomeka pe kotia pe ba artiste et musicien au batangi classe parce que ba artiste et musicien ba fandaka beaucoup plus na population lelo yebisanga entre ba politicien na ba artiste et musicien banani bazalaka na souci ya population et ça bande ko na biso ba artiste et musicien tozo mona awa lelo bande ko na biso ka ba artiste to toleka na moment ba pandémie bande ko bazwi likanisi ya kosangana ya kosala quelque chose pour la population. Oezo souffrir. Bato ba ministre idéal eza ba politicien te ba artiste et musicien. Tous exemple na ti a falli pour pas zuli kanisi ke non. To meka ko sensibiliser bande ko bazana bozui. To sangisa muke to aider petit peuple. Quand même baza ba tout monde lelo pesoki ba artiste et musicien na biso ba epe ko servir pays. Pour na ngana loba na obetela ngoka maboko ozina ti Koffi Olomide. Koffi Olomide so wazana problème mingi agenda samba na batu na justice parce que Koffi Olomide mona ka discussion ya boye et ko aboutir biso na eloko te c'est mieux bagendo katela biso makambo pa banzuzi ngapo na nga na préférer Koffi Olomide akoma na kutu de cap ya chef de l'état un jour soki ko salima bongo nga na souhaiter za la bongo parce que Koffi Olomide lelo peut-être akosilisa ba trop mingi tozoka ya bakimoyibi parce que Koffi Olomide to mona Koffi Olomide pe et pas na yeso ka osale musala soko détourner ta $10 okende ko samba na parquet siko yebisanga place ba millions ezali bozui mutuna ti Koffi Olomide botier mais Koffi osale la rigueur asala kutu blague te na $10 bongo siko amona ke yazo sala pembeni ya chef de l'état yo détourner ta $50 ou bien $100 ou bien $1 million mais eza musala oyo ngapo na ngana amona Koffi Olomide azana raison ya loba biloko wana peut-être soki na lobi mabe bande ko bolanda nga peut-être bolimbisa ngai
tout le monde a Kofi Olomide ba que population eza na nzala mais ba kitaka mso na ba maloika wana azo mbongo na yazo partager les moi petit peuple boluka boka bolata moi muke ozo comprendre donc loko moko ya grave ezate lelo soki mutu neti Kofi o dirika pa chef de l'état mais nazo biso ko changer pe et changer pe RDC na makambo ebele. En tout cas, merci Ken Penantogo Limboli, vraiment question on a selon dans le pote balobara beaucoup de têtes autant d'avis mutomta na vie nae Ken Penantogo maître merci les Samoa Muke Kofi Olomide oazo senga ko ma pete di cap chef de l'état ngapo na nga na OPC raison na science nini to mona lelo baloba na musique ya Congo musicien futa magate na musique ya Congo artiste et musicien signera contrat soko longo soko ozali mais chez Kofi Olomide aza le seul artiste et musicien o respectaka ba norme o ayebi ki bomoto ya mutu Kofi Olomide signera ba musicien contrat Kofi Olomide eza le seul orchestre o efutaka ba artiste salaire na fin du mois Kofi Olomide aza musicien liboso na Congo o afutaka na ba porte parole. C'est comme Mutabongo à Tayomoko. Mutazana ba organisation net Kofi. Ngana ozona trouver normal. C'est quelqu'un peut la rejoindre Malobande on a so Serge Alobagi Bongo état de droit côté pour na musicien. Serge Bandal. Mais soki to lobi état de droit côté pour na ba musicien de na biso c'est lo lobi ya c'est lo scam. Na pese na bambote place azali aza grand frère na biso ya Bandal. C'est lo scam to kufela grand frère na biso c'est lo scam ya na matanga na héritier Watanabe. Batu mususu babula neti hier moto répondre à Léo neti to ko manquer bon eza buzo bana yemo ko Léo de sala kino na biso ba leki na to banda ko manquer mais na nenga respect biso to batu to ko ya ka te to manga mutu neti Léo parce que Léo asala trop Léo abinisa mboko yo Léo abeta na basali ya minene era zala pembeni awera balobaka succès à tour de rôle. Succès au monde a succès à tour de rôle. Donc tour na yo zo régner au régner et on quoi ya pe succès na ikende pas batum susu. Ndeko na ngase Léo soki lelo sala ke olongwa wenye musique à maison mère lelo zala ka suna succès te en tout cas ko bamba botutu na yo na banzoto ya batute. Lelo to mona selo azo manquer n'importe qui na zo baté soki vertige na bité succès à tour de rôle. Succès à lelo yo zala ki na succès c'est Léo lobi ba merveille ya madope ba yeba komi na ba succès lobi pe ba bina filé ba komi na ba succès donc comme isango jalousie baninga ope bana ba succès lelo ba fali ba bina filé ba Fabregas lobi pe peut-être ba tumso pe ba koya pe ba remplacer bango mais eza la jalousie na ba façon comment memelango tout le monde a rappelé ba bandeko na biso ba si de temolopoet tout le monde a bandeko na biso pe ba Lacoste tout le monde a bandeko na biso pe ba babindo mbeti non na mona na ba misomo ba osala te ba banda ko finga baningo ba na succès o peut-être ba remplacer bango na succès pourquoi ils ala kaka yo Léo pourquoi yo kaka Léo na ba langage na yo lelo soki tozuka ba émission sala ba archive ba émission na yo ozomona ke maloba na yo mo kaka ezo kanga yo soko sengi lelo peut-être état de droit ça le mapom na ba artiste et musicien liboso ba ko kangeza na yo Léo parce que c'est Léo to yo kana na ta témoignage mon côté ya musicien na yo témoigner que na zoki kutu problème pour leader na kabelinga ne fils kata $50 au kabela ata musicien na obotika lo pesa ata $50 mais ce que l'état de droit ya ba artiste musicien lo bien salema mais c'est Léo za musicien liboso ba okanga ozo comprendre donc ngana osenga c'est Léo zalaka mutema malamu luko garder ba relation na baninga na yo o bukola na bango parce que c'est Léo lelo so to lobi to kange na mitambo aloba zo matanga bongo na manqué maman bango te que son ami repose un peu mais c'est Léo na munoko na yemo kwa témoigner que non tozo matanga maman abiso mutachaka nga poa eza fali pupa parce que me fali wana koma ennemi numéro 00 ya c'est Léo akoma ennemi numéro 00 ya c'est Léo eza pena pasi pe mawa et on fallait comme na betapi ya danger wa komi lelo te bozalaki ba pire lelo fallait comme numéro 1 musique na biso na succès azo sala ba tourner fallait azo ba contrat danger c'est le commissaire ennemi numéro 00 eza qualification ya jalousie de sala rande konanga c'est Léo ko sala jalousie te et pas moninga ko sala jalousie pona lipambole ya moninga te ozobota bana
peut-être Lupemba ozalaki nango et à mosusu ko zongelo pe ata après 30 ans ko zonga pe à travers bana ozobota. Donc tika ko kale ba bénédiction ya bana na yo na kimutema mabe. Kimutema mabe na yo wane ko kale ba bénédiction ya bana na yo. Tika biloko osala c'est pas bien. En tout cas, il y a un message pour me capter pour Batora, Serge, chaîne na étant à la Muganaton, à la Ming, c'est film nous en tout cas, bonnes conditions télévisuelles pour l'émission na yo, Venamso Serge. En tout cas, Ken Piana, tout ça kawana na combo yandi on a biso, mais tout le monde na ça qui émission na grand frère na biso, il y a na biso vraiment un jili na combo ya kumumanda chante, hein? Émission zaki na moi question na tuna kenabi pour na mona souvent de on sabeta masolo et kitoko pour na bandeko bazana succès na tuna ke concernant de on a so fali poupa manda chante pesa ki a vina le ko la congolais nyonso bien en tout cas de on a so le longa na robenge au général pourquoi pour azo ko buka na ba mire o eza vraiment bétonner ma casse tout monde va faire un combattant tia ke beta na poto bien en tout cas mamba bongo ata veramba salon te biso be bata wenge to ki o sala ngote ne bitaki ma bétonner to moni c'est le abimi ko na de on a so journaliste munene bwe aloba n'importe quoi donc manquer manda chante respect au vraiment éclaboussé communautaire au saranate nanga o no appel babi titre to check une émission kuna yom de sali bon on était ken pino ça commentaire. Ouais, merci beaucoup Valdi Tamboué. Premièrement, on a le concernant titre. Na mona ndeko na biso manda chante ya lobeli lisolangwa lobi titre na sala ge émission ngona leki nanga boye. Mais ndeko nanga ya fans te mainda ya mbakie. Fangi pa ko rappeler pe manda bio sala ke ngona Valdi Tamboué. Il nga longola pe fangi loko moko te. Il nga ki pe fula pe Valdi o fangi nga tanga pe kombo ne loko te po Valdi yo so fula ma déjà moni bino bata filmu na filmu ata ba vie na bino ba bo cité ba kombo na bino nga si na sala kombo na bino d'abord ki para bango pété po ba otika la fula bino te nga si na fula bino d'abord ki pepe bango te en tout cas ndeko na nga fangi fa ke rappeler ka manda ke émission no sala ki na leki na nga Valdi nga longolo eloko te. Ba Valdi o tozomona pe un jour peut-être ba ko remplacer pe ba biso par un jour pe. Pour c'est un tour de rôle ndeka na loba makambo ya selero. Biso to renia danger na mboko ya tozalaka ba youtuber ya des fois te bandeko na biso pe ba sango lelo ba cartonno ba simbi internet. Bazala pe ba fani na biso ba landaka biso mais lelo sango a combien comparable donc kito ignorera batute o ba komi na même pied d'égalité na biso te to ba repesa ba bandeko na biso valeur ezala leki na yo ezala mukolo na lobi na nga mabe a frank te menga asenga kinde frank fala ko pesa leki no ka valeur nga esala moi bien po manda chante azota tourner nga esala bien po ba tumso ba loba muto manda zala ki loba c'est comme c'est zala ki Valdi ezala ki nango Valdi mais ndeko na biso nda azwaki occasion te ya ko lobaka clair ke osalaki yango nde na Valdi. Côté question na yo tunaki nga na loba manda chante makambo nyonso alobaki manda chante aza na raison manda chante era lobby lelo makambo fali azosala ba tourner azosala ba contrat azozwa poto ekangama pendant 10 ans fali ake ya beti nga pona nga na loba fali aza neti général na musique na biso eza maloba manda chante ye moko alobaki en plus manda chante alobaki yango te po a choquer mitema ya bato alobeli par rapport ya réalité ozo régner na kati ya musique na biso non par rapport ya question alobeli yango par rapport ya makambo fali azosala lelo ba Hollanda fali azo annoncer date ya ko arena ke na obeta jour tel congolais nyoso za na doute nango est-ce que fallait akoka ba vie kutu ba meki e simbite est-ce que fallait akoka bazota lela bazozimele ndeto lo barato zota lela tozozimele vie na nga Placide Ebio na raisonner taba ya moto na liaka na Bruxelles jour na utaka pota vana zonga mwaskal taba ya moto wana vraiment en tout cas na bande rebelle bokenda poto bozwa occasion ko leta ba moto wana te cheveux na nga Placide Ebio donc nga na le sel ok na kanga photo na Bruxelles na liape taba ya moto y avait na nga Placide Ebio donc manda chante lobby na normal bon lelo so to bito loba to senga ta chef de l'état na biso ke na musique ya Congo lelo to ana besoin on nommer biso star moko général star oyo moni zo apprécier na makambo azosala papa fallait chef de l'état apesa sa grade n'est pas mutum soutien. Non, na ndenge pena logique ya pas fali chef de l'état apesa sa grade n'est pas mutum soutien pour ça total lelo manda chanta bieza bilok makambo na kutu vienne ekutu mopa wa kokite et la kisite ke makambo kofi asala ba ignorango
abine na moment oyo tozwi 3 ans oyo makambo fali asali même na bavirambo basali yango te même bana wenge nga azwaki nga asololaki na bandeko na biso ya wenge balobi même papa chéri asepelaki na baarte fali asalaki parce que fali pupa aza vraiment soda makasi même langage manda chante alobaki soki pa wera aloba même langage oke pa shiba aloba même langage oke pa karma pa aloba même langage waze quoi même langage même yo valdi tambo na ebité soko za kindoki pour makambo manda chante alobi yo zo poser lango question tandis que alobi makambo moko za logique. Parce que na yo valdi na comprendre te c'est yo trouver un normal tie mais non et ça normal makambo manda chante alobaki et ça normal et ça na tilelo so balobi na ba journaliste internet ken pia na zanet général parce que tous les journalistes internet bakenda poto bakima nga na za journaliste ya liboso na kendaki poto na sali 4 jours na France na zongi parce que tokendaki ebele ba franki bandeko na biso mususu mais nga na kendaki nazongaki mutu ya liboso dezaneti ngande na fungolaki nzela ya batu bazonga nga azonga le premier franki azonga le 14 bandeko na biso mususu pe bana badati na bango bazongaki mais comme nga nazongaki mutu ya liboso de nga barobenga nga pe général que makambo ke na sali bandeko mususu pesko babando kende babando respecter ba séjour et ça nango normal eza ndenga bafinga mutu te et là c'était que ken pia na ndenge azongaki mutu ya liboso afongoli nzela rozonga ken ndaleki ba journaliste nyonso naleki nanga bango na eloko te neti nga nazonga ya na ti lokoleti siko azongi nanu te soki balobi apesa grade général bapesa nani bapesa ken pena pas respecter ces jours azongit ya nati azongi nante mais là c'était que makambo nati lokola sala na mubulo oyo peut-être nga na lekiye akoza sala makambo ya danger ko likanga mais nga na lati de grade ya général po même na armée na biso nazongisa batu nano normal même na armée na biso caporal moko boya ki asali action moko na guerre qui a récupéré peut-être territoire moko ezalaki occupé era azonga armée na biso récompenser ba récompenser la soldat na pété ba longolo caporal ba mo ba commission générale ozo comprendre donc ezalaka bongo partout de quand musanga soki likambango community ya benda bika tout ça bon et comme ba benda bika bongo po soki manda chante lobby manda chante tanga ina ga kombo ya fali atangi kombo ya ndeko na biso Jésus bino bolingi boko misango polémique ya na sens moko te. En tout cas, merci Ken Piana, Alain de BCBG, Azan Hollande de Malembe, Zodrea Luxia, na Pession Motesiko la parisienne, pourquoi pas mère Nanga Deborah Kamanda, Goretu Louvezo, Père Nangai, Olivier Moutondo, Olivier Moutondo, double nationalité, na Pession Bambote, na grand prêtre Roger Ndonga, les grands colonisateurs. En tout cas, on a Ken Piana, mais Mikolo, son analyse, vraiment une analyse rétrospective, de Balobara Lopoto, tout le monde a vraiment un film, c'est Ken Piana. Surtout na Mikona Zaina Ndobela. Au sali émission, mais c'est comme si trop kaka papa chéri, na mona ba commentaire, ne bat musupe ba lobeli yango. C'est quoi en fait? Bon, au moment na minute ba émission R to sala, na sali émission trop papa chéri te. Na yambinde batu ya BCBG, na yambagi Mosaka, na yambina Roger Ngandu, na yambi batu ya BCBG mi balekaka. Mosaka na Roger Ngandu. So batu bakomi koloba ken mikolo te comprendre te ozo yamba trop batu ya BCBG. Mais ngana BCBG tozaka na problème te. Ah bon? Fallait azapir petit, il y a papa chéri. Fallait razo sala ba direct na ya wa senga abenga ba vie na ba grand prêtre. Ce qui fallait na papa chéri bazana na problème ngata nga komba papa chéri te. En plus il faut pas comprendre pe loko moko. Ezate nga soki na soutenaka fali pupa. Ndé fona boya ba vie nyonso tu wana na ko sala ba émission na ba orchestre na bango te. Tozui nanu 1. Wenge BCBG ndenge za wana. Wenge BCBG. Na expliquer batu na lisolo mwa mukepo batu ba comprendre kate. Ngaka mfa na ngazala samba na Londres, il fallait ba refouleye. Atikala ira na 3 jours. Wenge BCBG zokende ko beta na Londres. Tozalaka na ba image moko ya témoignage ya Koko Arafat ke ba image na soki ekei. Soki kaka sega na YouTube ezate. Soki kaka mundela moni ba image mbala moko Koko Arafat mo ba refouleye ezate. Mutamema ba image wana mutamema cassette wana za chef d'orchestre ya BCBG Sege Mignon chef d'orchestre ya Wenge BCBG grand frère nanga Koko Arafat ba pesa ye passeport ya Croix Rouge
ya passeport ya Croix Rouge. Grâce à Serge Mignon mutamema cassette wana. Lelo na kati ya BCBG. BCBG pesanga visa ya okenda fo edicit. Ata na mipesa kananga mingi na makambo ya BCBG te. Na kosa la ta reconnaissance te ata na acte moko ke Serge Mignon maniata. Pour Serge Mignon za pire vie na ya kati. Pire vie. Obi pourquoi na kenda na cassette na simbisa Serge. Ponga na kanza tozara ba pire. Kanza oza leki na e propre. Kanza zara leki direct ya Serge Mignon. Sko na memela Serge cassette ake ya komi Londres les mêmes jours a lukiser na biso ba ke tribunal balakisi mundele ba tie cassette mundela tali babi non moi to refoulé garçon ezate batika ka fo na ko Arafat po mutamema cassette wana Serge Mignon. Sko yebisanga neti ngana BCBG toza neti na problème nini ngazara na guerre na vie na Blanchard Mosaka eza guerre ya ngai na Blanchard Mosaka esa makambo tali BCBG te esa makambo tali BCBG te lelo na ko kende na yambi pe papa chéri na yambi batu nyonso ya BCBG ça n'a rien à voir et atoke poto tozongi na mona na bité et roza na guerre na mukolo leki nda senga pardon na senga fe na Blanchard Mosaka na bité soki mabezala ki limbisa nga na rapeti non so to boma na biso moto to boma moto basongi songi kaka ya RDC basongi ya mboko oyo balingi ba flammer loko moko boye mutuna makolo ezate eza neti un jour ke na ngana batafali to mona na te. Est-ce que na bossa na babola muke na kenda tiriki pona mouvement Fali na kenda Angola pona mouvement Fali na uti Paris Belgique Allemagne pona Fali c'est na raisonner ba souvenir à bongo no linga loba mabe ya mukokese na te un jour sko nga na raisonner que grand frère na balinga ba refoulé BCBG nde memaka image. Et ça là le grand frère na ngazwa mama na mukanda batu bango tu bato balanda so bayebi valeur ya passeport à Croix Rouge. Sko yebi sanga siko mutabongo batabongo ngaza un problème na BCBG te na yambika deux fois na yambika BCBG deux fois et comme problème ya na sens te sanga de compte fallait tout ça na epebe mission ba rendez-vous ngozo za la moi manqué parce que naza na pona tout le monde. Namba président Karamapa, bo créer là un problème te. Quand le président ok c'est Karamapa, na yambi mais bo komisinga muta Karamapa te. Non ils ont un sens moi vote. Il y a un sens te. En tout cas, merci Ken Piana. Mais Ken Piana, en tout cas, Toza, on a vraiment un peu la biso et belge. Là, je vois Bernadette Emeraude depuis Reims. N'a pas sur moté Bernadette Emeraude. Charveti Matoto, gros bisous na yo. Moi, c'est qui toko vraiment na quartier. Il y a Allemand, on a pas sur Bambote. Pourquoi pas Igor Makalamba, le célèbre Njilo na quartier États-Unis d'Amérique. Na Sydney, quand nous savons Paneya, venant Olivier Moutondo. Ken Piana, ma qui s'est mis tout ça, car on a vraiment tout mec un peu comme ça là. Bah si je belé en tout cas bolimbi sinazo coincé au thème ezali ba préoccupation au wapi et outi na est ouest nord sud ya communauté na biso Ken Piana et logo ya dans un peut-être que tout na vraiment té mais on a eu occasion Ken Piana tout mon a wapi sika pi fali pour le king à sa conférence de presse avant Bercy. Au cours de la conférence de presse, Andy Londolé, la PCMO de Skazali, Américain qui a soulevé une relation on a fallu. Et là, moi, il a fallu répondre vraiment. Bon, tu es grand frère, non, Yann, Lobaka. Alors, normalement, Ken Petit n'a pas mais ce qui a continué quand tu as fini à Batou, Pembe n'a pas tout cas dans le Mupandi. Mais Ken Pena, le Lobana Pena, on a collé de Gomo Lobake. Dans le micro, on a battu Nyon, sur conflit de rose en éternellement. Et où tu as peine, Maloba fallu un peu influencer un peu comportement. Il fallait que quelqu'un puis on a provoqué des battues. Ça répondre à battu. Yebi sanga na minute na bête qui c'était na vie. O meka ko bimisa mutu lisusu na komba fali. Nana ba grenade. Nasi na zui ba preuve ya ba école o bosuka na ba 4e primaire. Nazana ba professeur ba benga ba messier ya ba école na bino oyo na ko yamba. On va témoigner ndenge ba leader mususu ba 4e classe na 4e primaire. Donc sorry bozami bali botinda batu na bino lisusu ngana ko sala émission te na kendo zaka messier école wana. Ozama te moto kufi tout le monde ba banga ba lobi lisola 4e primaire o soki yebani mais ça grave. Ozama te moto silimba tala papa
napesaki mise en garde na basoki baza mibali batinda bato na bango lisusu lisolo 4 primaire ana ngande na koloba te na kozwa mesie wana moko atikala kufa nanu te akotémoigner ke mwana akimaka classe na 4 primaire tokenda kotuna mama na bango no mbongo akotangisa eza te famille mbongo eza te mwana ana atikala bongo lelo toyebi te so bakoma ozwa bacours d'histoire papa depuis naloba eloko wana tv bakata na badirecteur ya marketing na baporte parole balekaka lisusu te mpo bayebi wana klebowa oyo okenda soki tosali erreur esili parce que na batémoignage na bino ebele mpo bomba mabe nalobaki na koprovoke te mais tout oyo omoni fali mpo balelo soki azosala makambo ya minene intelligence na ye mpe ezosala intelligence na ye mpe ezosala fali papa bomba makasi tozomona tala bacarrosse akomota bamituka oyo abimisi mikolo après confinement na Paris nayebi te keni pene ezaka nini vraiment. Ok, merci beaucoup. Bato ebele bakanisaka organisation ya vie ya mutu mpo babetelo maboko il faut komisa tout le monde soula faut bandomelisa tout le monde babangi nde réputation ezokende ya bien lelo fali pour baza artiste et musicien oyo nga na pesaka merci aosala honneur ya baekonda balobaka ono bato ya Équateur bazalaka organise te bato ya Équateur milimo ya kindumba tout ça bato ya Équateur agene ebele tout ça fali pour pera ye na musique ya fandeli drapeau ya musique fali amemi vi na ye neti yeba mabele lisi te oui fali asali musique ya organisation ozo comprendre côté tribalisme quelque comme mauvais code abele lisi aza vie na biso mais bato mususu bazalaka bule neti ke bato ya kote ya baéquateur kuna bazalaka mal organisé fali mpo bamemeli biso musique ya organisation musique ke osali mosala okolia na nsima motoki na yo osala pa lelo fali mpo basala na orchestre te fali asala groupe d'accompagnement ke bovide ndule bozwi de la patria omoni système fali asala wana système fali asala ata lelo état de droit ngo eye ebando gogola bamusicien bogogola siko fali na anglais nini parce que lelo na musique eza na artiste musicien moko te akoka kozwa engagement ya ofutaka bamusicien na fin du mois mpo bacontrat oyo bamusicien bazalaka nango na basponsor eza lisusu te kala vie na biso mopa ozalaka ofuta bamusicien lelo babralima babra congo ekata nango bacontrat na baartiste musicien lelo makambo afuta bamusicien na fin du mois ekoma mois passe parce que fali contrat sala na baartiste musicien baakompagnaka eza eyaka boofide ndule mbongo na bino bozwa c'est tout. C'est tout. Donc il faut na question na yo na loba. Fali pour pas lober loko moko ya bien na sens que pe na katika ya réponse ni lobaka. Soki aza na baguerre na ena batu na e wana eza musala na bango wana concerné ngate. Mais soki ayeka ka finga mutu pona nga wana nde mabe. Ese sina ya ko finga mutu pona fali na eka bona bando finga mutu. Yo somo monika mutu a chrétien fali. Soki yo chrétien de fali opesinga kulwa ofongoli nga siko anglais ya ko ya kota likambo. Parce que ya atake journaliste to take ndeko na bango fami. Te na boya tanke journaliste sikoyo mutu ya analyse. Ozoka pa nakoya na répondre yo. Mutu analyse. Na répondre parce que yo ye ofingi fali. Yo sala kamara na niveau mona fali te. Na répondre na zongo na tout droite. C'est tout na zongo na nzela. Non, c'est ça. En tout cas, merci Ken Pena éclipser le côté de le Lilo Basuka vraiment. Ken Pena Kofi Olomide a lancé bon officiellement que alors c'est produit na URL na évité commentaire non eko zandere. Bon, en tout cas Kofi Olomide félicitations, courage. Nga sepela na Kofi nga reconnaître que fallait assez afongoli nzela. Po batumsu soko lobi falinda afongoli nzela poto batumsu pona bango ezaneti yo finga nde batu. Mais non fallait afongoli nzela o ekangamaki pendant 11 ans. Fallait afongoli yango c'est tout. Donc il faut confier au bêta. Parce même bachaka kongo ko to ba bêta bon confier bêta te pourquoi. Donc to tia Kofi poa, so makambango komi prêt to tia na so Kofi poa.
donc totien maman na poids ba signaler biso na air mais ken pena ndeko na so to moni ba abimisi ba to moni ba ndeko ba ndeni ba banderole non pas ba banderole ba flyers na ba Facebook boy na boy alors c'est produit na Olympia c'est ndeko na Serge to betali solo ana habité robo vraiment ba flair ndeko na Serge c'est le c'est le ko to se produit ata na balabala pamba boy batu ba yate bon siko na salle place batu ba futa bien ata na balabala wana kutu batu ba yate na balabala ke ofele ata shege wale ka batu kutu ba yate papa to saka na musique yango muto ata en plein air pamba kutu batu ba yate siko oso en plein air okokate osote mbala moko nini tozo zelande Zénith ya Kabose po Zénith ya Kabose biso tozo la visa to kindo soutenir Kabose Kabose nde makambu parce que Kabose ya beta kuna invité neza la Fabregas Fali nana ne isusu Manino emso na ba Koffi Olomide baza ba invité Kabose en tout cas merci quand même comme na sukana mtemo bambo est-ce que na ya biso loko moko ngana yoki bon na ebite soki na se tromper eso ebi ke ngandenge na yokeli lisolo na nenga source muto wa produit Kabose Zénith wana za Koffi Olomide ya solo ngazo ebi sayo o pesa nga raison après ba jour ndenge nga na yoki na source information mutu a signalé Kabose contrat Zénith wana za vient na biso mopa o mokonzi na label na ye andimi abeti sa Kabose Zénith Koffi Olomide atali degré succès Kabose aza nango na minute ko kende pamba te fabeti ba kusiki akafu papa na pesi mbote ato na Sir Poli Lumumba venanga Louison Mbata Placide Ebio mon vieux Placide Ebio en tout cas Sir Nathalie Neymar Sir Angel Moussoeli Makizembe batu vraiment baza ebele en tout cas maman si de Jima Pata na pesi mbote na Lisette Loando donc business class toujours je viens na Placide Ebio na pesi mbote na viens na Gauthier Mascotte Richard Amelin Carlos Kabasu batu baza vraiment ebele o bazolanda biso na yebi ke Fanfa Bokelo prêtre pena na kati ya Canada wana na pesi ba mbote ebele badu Dumbelai batu baza vraiment ebele merci. En tout cas, merci, monsieur Bolanda. Je vois Père Nanga donnant tout monter maman lycéenne, maman na Elohim na les grilles, Roger Ndonga les grands colonisateurs. Père Nanga Rogero Diva va nationalité hollandaise. Et na pesi mbote Père Nanga Odilo Mampouya Babila Tsabana Kinshasa. Maman Pauline Lumumba, maman Laurence Tata Mosia Bana Suède, maman Jules de Londres na pesi mbote, ma Deborah Kamanda, maman Lisette Lokange Motema les champions Caps Kapanga l'homme à la Rolls. Na pesi mbote Sigo Zali les motivateurs de tous les motivés. L'homme à la Ferrari. Cash permanent siné quand nous s'afnait viens à Patuka Pangala petit frère propre ya Caps Kapangala en tout cas Véro Kiri Zeti Kiri Eugénie Kumbela Dani Pova Banderoto ya Paris surtout Adel Diogo Bagou Danger Adel Diogo merci na directeur Blanqui Oridezo na maman na biso na kati ya palais dans directeur Blanqui Oridezo na maman son na Simatondo na pesi mbote pourquoi pas Dadi Chombo la tsaba na Grèce père nanga de Muzungu Jokanda mobali qui tourne na kati ya Belgique la référence bruxelloise écoute les patience Guy Basket des continents Igor Makalamba Infinitif Jiva Simba Kenazen la brine là na pesi mbote pourquoi pas mère nanga Olga Mbimba ba gros bisous na bien en tout cas bozala bien bozala ba numéro en tout cas merci Paula Schengen Tokos Père Nabiso Djonga Nganda Tabale Sabana il y a Paris en tout cas aider bango vraiment bas se distraire qui toko en tout cas ciao bossa bonima